Tanana Général Kasongo qui ont respecté les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Esika oyo wapi batu ebele bazali koleka pona koyeba ko éviter o ezali pandémie ya COVID-19 maladie oyo mabe oyo ezali kotungisa ba le monde entier donc batu tout bazali koleka pona kosokola maboko na bango ezala ba généraux ya la police topé ya FARDC kasi batu mususu ti lelo awa na kati ya ba Kinshasa bazali kotosa te ba mesure oyo ba konza mboka ba tiaki pona koyeba ko éviter o ezali pandémie oyo ya COVID-19 neti awa botala voiture oyo ezali koya na kati na yango ezali bongo major moko ye azwi na ye sens contraire ya aveni pe aboyi koleka na ba mesure barrière o bachaki pona koleka kosokola maboko kasi libabe na ye ezali pona nzela na ye akutana ki bongo na ye moko commissaire provincial ya ville ya Kinshasa o ezali bongo général Kasongo bino moko botala ndenge esukelaki ye. Je suis major Baki, nous sommes avec Colonel, nous sommes envoyés par le général Kaloumé, c'est pour laquelle... Non, non. Yekutu azali magistrat mutu oyo ayebi mibeko malamu kasi ya pasi ezali ke azwaki na yepe sens contraire pe voiture yango avali kotambusa yango sans permis de conduire ya libabe pe akutalaki na Silvano Kasongo commissaire provincial ya la police ya ville ya Kinshasa. Ça permet monsieur. C'est très maladie. Le magistrat n'est pas au-dessus de la loi. Il doit respecter la loi. C'est vrai. C'est ça. Ebongo ambulance oyo bozali komona tala ndenge azali koya mbango okantaneti na kati azali na mutu avali kokenda na urgence nzoka te ye akomi na ye komema bangulu alongolaka bango na ngambo mosusu akotaka bango na Gombe kasi ya libabe ezali ke tango azoya mbango kisela général Kasongo atelemi liboso na ye pe ayebisi ye afungola kasi ya pasi pe mazali ke tango afungoli ambulance yango na sima tala bato bavali kokita na kati ba policier avali te batu nyonso a bonne santé e kamusaki batu. Les infirmiers sont là. Les infirmiers, les malades sont là. Les policiers qui sont des infirmiers. Monsieur, on se a ça contraire. On dit qu'il faut pas. Bino batu oyo bozali kosala maseki bozali kokanisa neti maladie oyo ya coronavirus ezali te donc ba mesure barrière nyonso oyo batina nzela pona koyeba ko éviter maladie yango bozali koboya koleka na yango awa na Kinshasa boyeba ke partout bokoleka soki bobuke mibeko bokokutana na commissaire provincial ya la police ya ville ya Kinshasa oyo ezali bongo général Silvano Kasongo ndenge bandeko oyo bakutanaki na bango. Tomoni ke bakotelele baza respecter comme on a dit na moko pour la voiture ordre de façon à pouvoir que ni là au-dessus de la loi. Mutu nyonso koleka il faut akita asma ngo on va dire que non na za ngene ngai kama mutu nyonso l'exception c'est que le groupe va continuer à mokonya mboka pour kufika là on va que ba koleka ba kufika on a dit général Tanofo parce que on moko na mbala parce que on moko na projet de l'hôpital mais c'est bien on peut pas on peut faire déjà ordre mutu nyonso ko pesa